Mote na balani nyonso ya tokomi wapi eza esengo koya verbino parce que akoloba ezali na annonçaki depuis aventure ke na koyambela bino papa Armand oyo bana mwamba babengaka papa na biso oto babengaka matembe ya simandaku tokolobelaki kosene accord dossier yango ilali to eza toujours présent pe kotala qui concerne dossier Costa Mutamba babengisi premier ministre babengisi Gilles Alengeti babengisi aussi Groze Mutombo procès ekoleka ndenge nini na qui concerne aussi lolenge mboka na biso ezotambola badéputé provinciaux badéputé national baza na vacances parlementaires mais lolenge nini baélecteur na bango bazo ya mabango na babazi na bango ndelo kotobengisi papa Armand aza aussi notable ya mwamba mais notable ya Kisasa na qui concerne aussi sport bambongo oyo bimi pona Barcelone ye attaque sportif à cause na emo ya koloba eza normal kotika bato na nzala mais kozwa ba million kokende kopesa Barcelone mabe to malamu ye azana ba casquette ebele akoyano la biso papa Armand mbote ndeko Fofana ndeko lebele non tozali kimia kati na nkolo tozali na qui concerne lolenge mboka na biso ezali ville nde Gombe capitale Kinshasa kulala kolamuka uzomona ndenge ni bon ndeko Fofana na pesi merci na mokonzi ya mboka parce que sous leadership na ye misala eza komonana ntango azopesa instruction bato baza na se baza kolanda yango mpe aza koaccompagne yango na financement na bandi baaction mingi oza komona lelo na ville ya Kinshasa ezali sous eza baaction oyo mokonzi ya mboka aza koamene na koya koappuye ville pour que Kinshasa ezonga ndenge ezalaki kolandisama ndenge elekanaki message na lobaki na conseil des ministres oyo elekana mokolo na vendredi koyoka yo papa Armand mais akokamwa pré-campagne oyo ezoleka na bamedia na baitando ike les maires baministre bapesaki bango chance batravailler mais tomoni bilongi wana juste ekomi bato mosusu bazoleka ezaki ministre na aponi quelque bato bolobela ngai ozozwa contexte wana to lolenge wana eza malamu to eza mabe baministre basali une année na ba mois mais kaka bango juste bakomi kosala pré-campagne eza normal omoni ndeko Fofana mboka oyo topesaki wana maboko na Nzambe président de la république azali moto oyo aza na liso aza komona partout na kati na mboka oyo bandeko wana bapesaki bango charge ya kokamba mboka oyo moto na secteur na ye bato ya mboka oyo bayi mboka oyo baza bazoba te baza ba aveugle te même président de la république aza aveugle te tango oyo wana ya jale le sele kanaki tokomi na tango oyo misala ndefo eloba oyo baza kosala lelo na kopesa ngo conseil babomba bambongo na bango parce que président ayebi banani bakolongwa pe bao bakotikala ndenge pe tozana yo awa oyebi banani basalaka misala te na bao baza kosala misala tozomona ba image ministre to azolakisa ya banda kosala non est-ce que je donne un exemple pratique est-ce que ndeko Doudou Famba akosala publicité pakebo arobi lobela parce que misala na elobanaki toke ndeko na biso ya Jean-Pierre Liao esa akobenga bato balobelela ye parce que ayebi asalaki misala wana ekolobelela ye donc totika biloko oyo ezalaki na parti état oyo ekotaki ti toye nango na ntango ya PPRD ya kofuta bajournaliste bakoma baporte parole ya baministre ntango wana eseleki donc ntango oyo ezali ya baaction oyo eza komona na miso na bato basali misala te président koremercie bango bakende bafanda baoyo bakoya na makanisi ya kotonga mboka bakoaccompagne président de la république
parce que mandat tout ça dans à 5 ans et Sengelito tout ça la distraité to kumbama na bato baza kola la pongite et ça la on est en tant que responsable ou a ébi valeur en Nzungu ou a ébi valeur à Kassa comme Matembele Pondu. Bon moment le gouvernement ministre de l'agriculture jamais na département tout monde attaque ministre qui attend na Ngolia ko ta bilanga loso attend na Njili Brasserie mozo na tozana besoin ya ministère ya bilanga agriculture et tamboula pêche et élevage pour tozana ba grand rivière tout monde attend ba bateau et boui comment to ko sepia na bateau maintenant ba ko pêcher mbisi bisika ko conserver mbisi zati et ça la kaonde nini ozomona ministre penda pêche et élevage na gouvernement ayibanité ministre ya habitat ayibanité ministre agriculture ayibanité mozomona ba ministre mususu bazoyeba et ça li sumu to za libabi non eza li sumu te moto ayebi eloko aza ko sala ako défendre mosala na normalement na ebandeli na bango président lobaki akobanda ko évaluer moko na moko pendant 3 mois et évaluation ne bana ko salema bato peut-être makanisi na bango zali na tango ya kala o balobi balalisaka mokonzi okene na pokwa basokoli mai o atolali na yo selelo kote ba ko reconduire yo tango na seleki o ya sali musala bato bayebi président ebisaki bango boy 70% ya misala na bino il fait dans la terrain 30% na bureau ba basali misala bayebani ba o peut te remercier to ça o bayo basali be ba miyebani et ça la passe to lingimbo qui est de liboso na hiko sene ba commune to mona comme si zonde à l'oubliette mais to moni quand même Nicolo aussi élection ya ba bourgmestre d'ici là et ko salam parce que aussi beauté to fierté en mboka et bandaka aussi na ba réputation na ba commune ba chef de riz tant to zone négliger biloko wana nde yango simbo kizo ki ne liboso te yo attaque muto à terrain oyebi représentation commune et le baka nini tango moni que non ba bourgmestre sengeli bazala ba élu pas que au gouverneur au ministre intérieur au moni ya ndeni attaque état de droit non ngana pesi merci na mokonzi mboka ninga za déterminé ya organiser ba élection tina base parce que pouvoir ya solo ezali na base moto oyo ya yebi ke ba poni été akosala oyo ya lingi yango mo tozala ba bourgmestre gangster bourgmestre azoteka mabele bourgmestre azoba oyo koya eya parce que yebi ke ba vote qui était ozomona je donne un exemple neti oyo ya biso eleki na commune alimité hein biso tozali bato tozala bana kisasa na bayebi sege bourgmestre terrain oyo ya salongo ezali terrain ezali moke ekangami na ba avenue yo imposé parce que moto moko aye na yebi te bosolaki na ye ando ya projet esalamaki afrika esalaki mpona kobongisa babalabala na quartier salongo ye mpo moto wana tonga bamagasin ekoma bit moko lucratif bamama oyo bazalaki wana na mawenze na bango obenga na bango pour que moto wana ya kosala commerce na mabele ya mboka na biso ozomona ya bourgmestre oyo toza na bango zwa boulevard Lumumba ndeko na biso pasteur Moïse Mbiya denosaki yango na ntango na kala je peux nakobwakela bafleur ata na mwana mboka Kimbuta ndenge amekaki kobongisa boulevard Lumumba ndeko Gentili amekaki kolanda ata ndambo nini na biloko Gentili asalaki atikelaki biso oyo soit disant que ba parc d'attraction et comme dans ba garage et comme ba bag et comme ba kuzu moi kolekana bana na butu eza lisusu te et ba bourgmestre se bazar baza ko appuyer yango parce que bato baza ko pesa bango bakanyaka jo bana première rue et ko bana 18e rue si la première rue à kuzu et comme yango ba parking ba grand car et comme ba bar oh ba place sur les ba terrain bana baza ko beta donc eza entrée à ville à Kinshasa tu me vois il y a kati ko le kabetel ko tunaka buime isuka ba komi ba mapangu eza entrée à ville à Kinshasa il fallait tout dormir yango mopaya tango ye amonake ville à Kinshasa eza na beauté eza na elengi moko boye mais beaucoup de choses ba garage beaucoup de choses ba parking ba to na to maintenir bango pour la esengo oui ko yo katango lobi so tali commune à Kinshasa je me rappelle côté à Dima
ozwi boyoki eponga biro ya pcr ozwi boyoki mabokasa toyebaka kala mwa mai moko ezalaka wana mpe mai wana euti banda palais du peuple ekotaka wana ebisoli stade de martyr mais ozomona lelo ke bamapango ebima eza bourgmestre moko ayaka wande ateka bamapango banda osala babola kala wana ezalaka espace vide parce que mai moko eza wana elikaka wana ti kote ya ponga mais ntango étouffé mai wana nde tozomona ata nde mai ezotuna kote ya palais du peuple. Donc ozomona parce que tobandaki kotia babeau-frère bana ya bandeko na biso baisi efanda bawenze ezali ya yo baparking eza ya yo okolia mbongo oyebi tokoloba lelo nyonso na gouverneur de la ville mais gouverneur de la ville akoki kokita partout wana te mwana mboka bumba zwa yaka na po matete na se wana place maso de mutu wana ezali tala fudu etondi donc gouverneur akolongwa na biro na ye ayekoyebisa osala mosala yo ozozwama bafrais de fonctionnement au gouverneur azopesa yo papa oma ntango osili mambo ya babourgmestre nazalaki na lemba salongo nake na limite salongo nazofélicite bilenge oyo bazotimola mpe baza bajournalier oyo bazotimolaka bacarniveau lolenge bazobimisa mabele na carniveau me mabele wana ezobima te ezolongwa te okoma batimoli ozwa ata na nzela ya ropengaba baremorke mozomake ezozwala musu 1 mètre mobimba me mituka ya ville to bamituka ya commune ya kolongola mabele wana moyen nde eza te mpe mabele wana ezotia biso na bainsécurité moko impossible mpe kolongola wana ezopanzana ezozonga na caniveau en même temps mpe ezotambola na balabala ezosala ndenge non ezali mauvaise foi. Je donne un exemple. Toza na bakati na bacommune na biso place mabudu ezali ebene mais fiske kombie bapusu tozozwakaka te bamituka ya minene baplace ya badécharge ezali ebele biso tokoki kocrée na bacommune na biso place baérosion ezali kombie bapusu to kosalisa bapusu kosalisa bapusu kozwa batiti wana mabele wana kokende kobwaka yango place mo baérosion ezali parce que ezali mauvaise foi lelo oyo so okomi ba 16h 17h na lemba moyo kote eza te parce que bourgmestre a autorisé baterrasse ekomi partout lemba oyo ezali komi na baintellectuel ekomi partout na pokwa moyo kotambola ezali te bato baparke na voie publique mpo na nini okotuna mutu place ezali trottoir bato baleka ekomi na baterrasse okotuna nini oyo bourgmestre apesa yango autorisation non il faut to assainir milieu wana il faut tolandela makambo wana totia babourgmestre oyo baza na conscience oyo bayebi ke baza kovote biso na kosenga na baconseiller communal tokomi na moment wana te bafongola misu parce que gouverneur akokita partout te mokonzi ya mboka akokita partout te parce que babourgmestre so bayede gouverneur te so bayede mokonzi ya mboka te totikalaka na fiasco lelo bakobenga na bato na bawenze oyo eza pirate gouverneur aleki mais bourgmestre face à la suivi mais yebi ke wenze wana aliaka batike na ye chaque poko akolinga wenze wana tikala ntango nosimbi dossier ya bawenze nakita na funa plusieurs fois so otuni pourquoi bato batekaka na route matadi parce que funa ozwi makala bumbu baza na wenze te so otali oloko kote ya Ethiopia bazoteka balabala eza kola boulevard bakanga Ethiopie ti kote ya force parce que wenze eza te so otali nani munga fula ozwi pengaba combien de bato bakufi à cause ya accident à cause ya courant parce que bato tout bakolinga bazala ba directeur te bakolinga bazala ba licencié te bato tout bakokoma ba politicien te bato musu ba vivre kana koteka ndenge bateka kawana mais bazo déjà oteka kana nzela so bato bakufi l'état akundi mais jamais tomona ke batongi wenze commune ya munga fula babourgmestre baleka bazwa solution ya wenze te okutana mapango bato ndeza na ba dépôt ya bafufu ba dépôt ya bamakemba aussi otape na ba commune ya babourgmestre tout bayaka bazolia kaka ba espace vide o ba réserva pour na ba commune yango docteur aza mona Kinshasa surtout za ba villageois commune na commune même lingwa lawa na mona honorablement que mutoba ya dénoncer bi lingwa ezaki na 13 parcelles à l'état
mais surtout aujourd'hui aucun parcelle aux na compte à l'état yango ozo moi lelo bugume c'est toi koya comment le kola likeli yango moni pe même mon amboka Marquis aza déterminé utika ba misala na ye malobi ke ye pe le azaki candidat makamba ngo pe zongi na moni photo moko ezotambo na ba réseaux sociaux te omoni chasse nous autres ça mon amboka Marquis te omoni lelo boye na commune neti ya Monga Fula esengeli ba vertébré bato bazali na makila ya ko bongisa mboka oyo donc nayebi mwana mboka Marquis azali mosai na Nzambe azala soutien na ngai pona kokamba comme na moment na teme azala soutien na ngai to kotia maboko pour que lobi azala bourgmestre ya Monga Fula pour que babiloko wana ba marché pirate ba marché za kozala tout au long ya et là na bandi azali jeune azala makila azala dynamisme azala charisme azala makila pe Etienne Tshisekedi akokamba commune na malamu papa ma mutombo ezalaka bien ko profiter soki bozu moto esengeli botuna ebituna mboka nyonso bitumbe yaka soki yana na makofi soki yaka na mbeli mais so otali lelo Kinshasa etondi na album ozomona koto Fati Merci olongi diplomatie koto balobi biki soki char de combat accord oyo bato bazomelela ngo ba champagne bato bazosepela ba pano matina Kinshasa eza initiative ya mwana mboka Eliezer Tambwe na moni excellence Samuel Bemba Landi de cercle ezandeni maman atera habite écouter kuba maman ya Zigida ba maman ya marché de liberté ba maman ya Mikao ba maman ya Lemba Imbu ba moni ya bango ba mutu omoni ya motuya o ezali différent na ba masolo nyonso banaye ko solola ya liboso différence ezali nini na accord ba signé na exposé les motifs na yango eloko ngai na sepeli makasi ba beti sete ke mabele oyo ya lopango na biso Congo mutako kozwa yango azalité projet oyo bato bazali na yango ya balkanisation ya Congo pona ko créer empire Imatuti lelo ekufi à travers cet accord là ozakolana donc ekosepelisa bato mosusu te bitumba oyo mwana mboka Félix Tshisekedi abandaki kobundela ya liboso ezali mabele oyo ya Congo oyo kondo Etienne Tshisekedi alobi bolingo ya Congo na kolinga Congo donc ya motuya oyo tobénéficiera na makasi bakoro bato bandako bomba na batiroire oyo ya kocréer projet empire Imatuti oyo balobake toza koagréer Imatuti toza koagresser peuple moko minoritaire bango wana baza na insécurité yango fo créer bango cadre na bango moko eloko wana to mettre quoi na yango donc mabele ya Congo eza ya bana Congo mais oyo etikali ezali nini ndeko na ngai ezali ba intention avant to kota na kati na négociation proprement dite pour na kofandisa masolo toza na ba voisin na biso oyo esengeli Nzambe mutu alingaki tozala na bango oyo esengeli totambola na bango oyo esengeli toluka kimia na bango biso Nzambe apesi biso apamboli biso na oyo etali richesse ya mabele bango bazali na yango te yango nde eza kocreye bitumba kati na zone na partie est oyo babengi partie orientale mais esengeli tosala nini esengeli tosolola na bandeko wana tolakisa bango mpe intérêt na biso na bango eza nini mpo na développement ya contrée wana donc na bandi yango effort oyo papa mokonzi andaki koloba likambo ya rébellion likambo ya agression eza no biso na Rwanda yango première étape esalamaki biso na Rwanda
Deuxième étape, où est aussi la signature à la bonne d'intention, biso na M23 na batu na ye mosusu. Donc, tous un processus, il y a kokita, il y a kopona koluka kimia, kovandisa kimia, kat na Congo. Et processus on est au salema, na bandi na début à moi tous a kokota, mokonza mboka kokende États-Unis, na voisin na biso abandaki kotia biso il y a Kagame Mbouji na Mbouji. Est-ce que Pena Kagame a président non, parce qu'elle sous pression. Elle sous pression, elle dit que ceux qui ont boycotté à cause ils ont sous canal. Papa, moi, il s'est là quand même lati Kazaka Bouyo. Telemi, vous êtes à l'ambinga na ote, nous allons la Congo na fier nyonso. Maintenant, nous avons un moto à bénéficier tout ya Congo, mais bazolo bakeno azo trahir mboka. Pe Molandeli Isaiah Solo. Il s'est là quand même. Non, il s'est là pas si mingi comme on a papa, maintenant bête la biso adage moko tanto ça ba na miki na bosa nkomba moto wana. Ba pesi nguba. Ba lobi keno za nguba o liana bana. Ya nguba hana ali nguba ali na bana. Le moto wana za na conscience te, azana bo moto te kayebaki ndako na ngai yango au Congo. Famille nanga yango au Congo. Soki na teki yango. Soki na trahir Congo, ezali na mi trahir ngai moko. Ezali soni. Congo na biso soso la sima, ezoko perdre na valeur. Bandeko na biso bazo kende partout na monde pona koluka place à kofanda. Oh biso na nyonso. Bapaya bazo ko envier ko revoir na Congo pona ko exploiter biso tozo ko kate to ko kima ko kende libana ya Congo. Eza pas si mingi. Bato wana baza ko mériter pendaison. Pendaison ko aussi le temps mboka oyo, je me rappelle à l'époque Etienne Tshisekedi wa Mulumba, abanda ikoloba il faut qu'on éviter deux poids deux mesures. Tshisekedi le père nzamba la mulimu na ye, yango ba kokole ba senga ebembe na ye e ya awa. Yango ekundama na ntili. Je me rappelle à encore tant ici une année, tu as messe à Notre-Dame de Lingwala. Mais Kobima, ma ça c'est bêta au président Félix Akitaka, na mon ambo qui est désert na Sainef. Et ça yon denye ni le quoi président Félix. Ton mon ministre Costa Mutamba démissionné, mais ton moni bazo sambi ça y par rapport à mambo baza ko akize na ye. Comportement et continuer la ministre Nyoso. Pour un ministre ya mbote ya koyoka ke ministre azo kamba meteyo ki moi nungu yango to moni pe lobby a lobby ke contre bozo sambisa ngai naza mutu na créer yango te pour la bozo ba précision mususu avant ngana ya izana moto pa za ki ministre ya justice oyo pe a diriger contre oyo pe ngape na yeko kuta oyo ba bengi si excellence Rose Mutombo excellence honoraire oyo ba bengi si aussi premier ministre à fonction. Oyo pe babengisi Gilles Alengeti. Yo attaque mutu amayele, yo attaque responsable. État de droit ngo boboye comme slogan to moni ministre Kosa Mutambo azosamba. Comportement qui pas batutu. Na bandi na premier mandat to ataka elengi ya ba procès ya ba homme d'état. To ataka yango il fallait et simba ba procès ezara ba procès texte et simba tant ba fundaka bana mboka mosusu ba procès n'était ba 100 jours mais toza komeka ko rattraper yango na procès à mwana mboka Mutanda procès oyo ezako lakisa biso elengi ya démocratie. Mwana mboka alobi na kokima te nazali na ko affronter réalité tina suka parce que na yebi ki naza maboko pembe mbongo boza ko akizenga mbongo wana eza na compte na banque ta $1 la kutaka 8 milliards o ndeko nanga alobaka atikaka et so 8 millions na kutaka ngo pe toye tosali makambo mosusu eloko naza kosenga naza na avis mingi te. Naza kosenga na bato oyo baza ko diriger procès wana tolongola ba sentiment totala intérêt limbo la droit
total intérêt ya mboka topesa bana na biso elengi ya kosala droit omoni na moment oyo ezosalema oyo bana mosusu oyo baza kotanga oyo baza kosala examen d'état eza kolamusa bango mposa ntango azomona bagere babi te ngai fo nazala magistrat ngai fo nazala maître avocat bapesa occasion na bana na biso elengi ya kosala droit ezala te ke elobaki non eza bagene na bango te ezala réalité ndeko mutanda soki abrandi bapreuve na ye ke azali innocent balibere ya sai mboka po kolibere mboko pe de l'autre côté pe ko condamner ye mboko pe de l'autre côté mais na beauté ya démocratie na beauté ya droit soki azali innocent na ndenge eza kokendele balibere bayoka soni te esali nini na komona kosa mutamba azosamba me directeur ya cabinet na ye akufi liwa moko oyo maladi penda abeli ezoyebana te non mutu moko amayeli makasi esali ngai pasi to perdre moto moko ya bwania mpe ya mayele nayebi ye te boye me nakoyoka batémoignage ya bato kolobela ye kotémoigne oyo ye asali mpe oyo asalaka esali ngai pasi esengelaki azela amona mpe bitumba oyo babundi ensemble na ministre na ye balonga elongo esali ngai pasi mingi attaque le monde évangéliste Claude Kabundu Alessa pour attaquer RDC pays laïque chrétien nyonso azala na papa na ye yango namonaki débat moko lobi bazotunaki no yo lobaka mambo nzambe mingi me papa na wa molimo nani soki batuni papa ma akoloba no papa na nga molimo eza évangéliste Claude Kabundu Alessa évangéliste Claude Kabundu Alessa bayamba basala nzambe na consultation aloba na mokonza mboka ke nzambe apesi yo ondimeli mboka o message nzambe apesi obonzeli mboka na maboko ya nzambe mais sengeli kotamize bato nyonso bakoye epa na yo pana premier mandat évangéliste Claude Kabundu Alessa abima bajournaliste batuna ye aza mutu moko alobaka mingi te epa bapanzisango apa koteya to baprophétie mais évangéliste Claude Kabundu Alessa telema na palais de la nation abi biso tosali ya biso mosala mais sengeli nzambe apesa ye sagesse o apesa Salomo to na David esengeli atamize barekete tu bakoyela ye esengeli atamize évangéliste Claude Kabundu Alessa ya na deuxième mandat après prière pour na drapeau alobi mokonzi ya mboka afanda kimia nzambe ayebi pourquoi afandisi wana banguna ekolo bakobima bango moko ezala na armée ezala na politique lelo tobenga évangéliste Claude Kabundu Alessa nini par rapport na armée bazokanga bato na bapreuve na politique bazokanga bato na bapreuve mais alobaka makambo avant mpepo eya pe yo moko oza présent omoni naza na esengo na pamboli papa na ngai ya molimo évangéliste Claude Kabundu Alessa place azali omoni kolinga Congo charge wana fardo wana epesami na moto nyonso te papa na biso Claude Kabundu Alessa azalaka na fardo wana azalaka na charge wana ya kosambela mpo na Congo abandi yango lelo te nga nazalani na 2011 jour élection de Salema entre président Eli Etienne Tshisekedi na mwana mboka Kabila aza koloba na ngai nzambe alobi na ye ke président oyo bavote ye ezali mwana mboka Etienne Tshisekedi mais moto oyo akoganye oyo akobima comme tricheur eza Joseph Kabila alobelaka ngai yango pala bina nga nazomona statut ya oyo ezalaka na États-Unis d'Amérique statut wana ekwei ainterprete abi manda oyo bazoforce oyo eozala ya makila na maboko na bato mwana mboka ana kosala eloko te ndenge atriche et effectivement c'est ce qui esalamaka na dernier mandat ya mwana mboka Joseph Kabila azali moto oyo amikaba mpo na mboka na ye Congo tokomisa kaka nzambe
na maloba oyo aza koloba ntango eza kokokisama tokumisa nzambe tozebisaka nzambe abatela ye aprotege ye akontinue kosala mbela mpona mboka akontinue kodefendre bavaleur ya mboka ateka mboka te a cause ya mbongo mais likolo ya évangile wana ayeba kodefendre mboka na bandi partout oyo ntango baotombola évangile mpona kosambela mpona mboka omona papa na biso azalaka mwana mboka Eliezer aorganisaki eloko mona paye du peuple mpona intérêt ya mboka omonaki azalaki wana donc ye le pasteur américain tomoni hôtel du fleuve molenge bamoni Thomas évangéliste Claude Kabundo alesa apôtre Gilles Bumba onimi pe mozomona bato bazosentir ke eloko moko eza na kati na bango donc aza moto oyo atia mboka na motema na ye mobimba donc soki afandi asambelaka mpona mboka asambelaka mpona bandimine mpona monde entier mingimingi mpona Congo parce que alingi Congo nzambe apambola ye ntango otangi Congo ya Joseph Kabila depuis Kasavubu Mobutu ti lelo premier président otomoni ke bazosambisa ye visage de faux eza kola mutu moko atango na kombo ya papa Armand Mutombo azui batali papa Armand bazorespecte mutu wana mais babengisi yo kera koexplike biso comment ozwa kombo ya Armand Mutombo lelo Kabila bazoloba keno aya kotalisa biso comment aza mwana musée abotama na maternité nini médecin nini abotisa ye banani bamema ye bazoloba keno usage de faux isali olingi non moni quelque part sur le tamboli il faut retracer histoire ya mboka omoni ntango dossier eza la justice toboya kotia bacommentaire mingi justice azala na liberté ya kotranche eza mabe te so bainterpele ye aya alakisa biso monde mpe lelo eza développé ADN mpe basalaka examen ADN mwana so babi papa aza ya yo te yobi te nga ifo na prouver paternité ya papa ok papa azali kombo ande etambisi yo partout kombo ande papa oyo azali papa na ngai azalaki papa na adoptif to azali papa na abotaki yo tokoya bilamba moye ezali suki ya moye ezali oyo ebunganaka te bakosala examen ADN elakisi ke yo aza papa na yo to aza papa na yo te eza eloko ya soni te eza eloko ya pasi te papa ma ezalaka bien komata na avion mais ezalaka moko balobaka keno dans 2 minutes atterrissage tozosukisa ndeko na Eliezer Tambwe mokolo cheno représenté ya bavillageois azwi likanisi ya komatisa bapano koloba keno merci Fachi na diplomatie bato bakritike tomoni excellence Samuel Bemba ayandi ye azwi Charles de Combat atie stylo mais eloko nini asali oyo nazomona y compris même ata India Omari azo critiquer sérieusement que makambo azoloba azo mérité bakangai opolania omoni moto otangi wana bazali bato bakoki koloba su te na mboka mponani ozolanda bazali bato oyo bakosi bajeune ebele babomisi bato ebele kati na mboka omoni mpo kaka président de la République c'est un vrai démocrate bapesaka kaka mwa poste ya responsabilité moke awa na Ogefrem pembeni na bino awa akanisaki ezali place ya bitumba suka nango ezalaki ndenge nini to baza bato aza na eloko ya koloba te aza na eloko ya kosala te nazoloba aza na eloko ya kosala te ana eloko ya koloba te baza bato bakokanga monoko soki okekaka awa na nsima baluki na Ogefrem olebi bozalaka na DGA moko komo na India asalaka nini awa eza soni bato mosusu esenge bakangaka minoko balobaka te eloko moko te mais au nom ya démocratie topesi bango chance napesi les villageois les plus célèbres mbote omoi bainitiative aza kosala yango nde eza kodéranger bato wana ndeko Eliezer c'est un vrai patriote nabandi mosala aza kosala eza kolamusa jeunesse eza kopesa prise de conscience na bajeune
Et ça, au thème, la jeune Simba Machette, au bandeko wana otangi. Défense na bango zaki Simba Machette, kata mutuana. Boke le retournement siège à IDPS. Boke le retournement siège à moi na mboka Roger Lumbala. Olenga koyi aussi itumba mali. On a mutu otangi wana. Est-ce que Azali modèle pour la jeunesse? Mais les villageois les plus célèbres sont tout à rôle sur le nom. Tout le monde a Yakawa, à Kenel Université, à Silici, Lélo a créé chaîne à la télévision, Lélo a député, Lélo a lobby en rose à la professeure d'université. Au moins, il va valer autre chose dans pour la bateau. Oh, ma jeune a vendu la quoi à la vité. Il faut la Namuto comme modèle. Il faut la Namuto, il y a un modèle, na monakae, voilà la commis. Au Hollande. Donc, Valère Rwanda n'est tout ça dans bango pour ça. Il y a un hasard encouragé na émission nae ou hasard ko sala na solo à député ou hasard ko réveiller peuple congolais na prise de conscience wana nzamba pambola à protéger. Merci papa moi attaqué chrétien tango lobi mamba prière ou salamaki prière pena moka automaki ba pasteur bayaki pasteur wali sazalaki wana mais et comme ça qui biso to sambela pona mboka peto yambi ba pasteur mususu ba pasteur bini bayaki te mais ya mukeo yaki place wana itundaki aussi on to mona ba prière ezalaka place wana itundaka te mais image ya moko ezoloba mais pour nini evangeliste Claude Kamole salobaka ke ko bandana nzambe eza malamu mais ko sukisa na nzambe eleki malamu kino to za pembeni na non omoni ezake lengi ko banana nzambe mais ko sukisa eleki makasi parce que eloko zalaka na bato mingi ezende ko bomba molimo santo ko tambola na Yesu wana za la mode de vie na yo. Tant que bazar au monde a eu habité moto aza moto sambela moto aza refléter Saint-Esprit katinae il y a des problèmes na rotanga comporter tous za batu mingi o tous za au monde ba baza regretter comme ça va stade des amalam ko sala ba plein za malam mais ko sukisa ko demene na Yesu wana aza la mode de vie na yo o ba muki na ye o la di na ye lobi on a mouki nae, on est moral au bara, on va y aller 1 mois, on va y aller 2 mois, on va y aller 3 mois, 1 année, 6 mois. C'est ça les grands problèmes. Lobeza qui botama ilambu ya mwana mboka Augustin Kabuya, député national, sénateur, bana mwamba ba souffla ki ba bouger lobby parce qu'à zappé na vacances parlementaires, yo zappé attaque mwana UDPS. Malgré tout, IDPS est commis que c'est mieux que Philadelphie que Koyana IDPS. Au banini. Non, nous avons un côté na bagé wanate. Mais ils ont ma bonne. Na côté na bagé wanate. Tous les bano to koyi na IDPS ou to fandicat na IDPS. Na banzi Philadelphie ezali place au mokonzambo ka sambelaka. Donc, on associé à IDPS. Non. Kolanda. Parti au pouvoir, Kolanda bateau. Kolanda bateau, comme la distraction. IDPS, c'est ça. Na bandi, na pesi, motama elam, na moi na bouté, na CG Augustin Kabuya, nzamba pesa et sagesse, aye baningi nini. Il y a qu'à guider, il y a qu'à orienter. Il y a IDPS, c'est ça. Merci. Naboyo bimia o nabosani likam. Je passe tout solo li bien dit. Parce que naboyi awa ke o na lobaki boyete après sur 1 minute o lobité o riko loba pour tout ce qui c'est monsieur. Non, na ko mboka oyo ekamami na nzambe topesaki wana maboko na nzambe na kosenga kaka nzambe wana oyo aza kokamba mboka oyo apesa président de république sagesse ya kopona bato oyo bazali bato oyo bakosunga ye na mosala oyo aza kosala ya monene
mpona kotombola lisusu mboka na biso. Naza kosenga na bana Kinshasa bayeba na kosoutenir mokonzi ya mboka. Lobi ezali ya biso, lobi eza kitoko. Na banzi baza komona ndenge Kinshasa ekomi chantier partout, ekomi chantier za ba effort malgré guerre, mais un paiement moko te za na administration publique. Malgré guerre toza kotonga banzela misala eza kosalema. Naza koloba pe na bana ya Ndanu, bana ya Salongo Liberté, bana ya Mombele baza komona misala eza kosalema. Biso tozali ba demagogue te, oyo tolobaka oyo tosengaka bakonza mboka bayokaka biso basalaka. Misala eza kosalema na poche ya mutu te, eza kosalema na poche ya République démocratique du Congo. Moto moko te akotutela yango tolo te ngai te, ezali gouvernement de la République. Biso toza koloba gouvernement za koyoka biso eza kosalema. Na banzi nyonso lokumu ezala na maboko na Nzambe. Napesi fondation Armand Mutombo Kapila mbote totelema, lobi ezali ya biso, lobi kozala kitoko. Merci pepe na ondeko Fofana. Oui, l'attaque sportif aussi pinga miswa. Ah voilà. Pour soit collé rappeler. Non. Dossier à mon milieu qui est à Barcelone. Attaque mon cambia vita. Naza Golo Baboye. Je suis sincère là dans la caméra. Vous avez une maison qui est bien. Nazali moi IDPS, Naza Kinois, Naza sportif. Avec club. Naza côté la caméra, Naza dirigeant sportif. Naza côté la caméra, Naza Robake. Et il y a ma casse et salami. Neko bidimu azali moto na lingara mingi. Mais erreur wana est erreur monumentale. Biso to Rolanda ba voisin na biso te ba kenaki na France. Oh, ba infrastructure sportive eza ko souffrir na mboka oyo. Et seigneur ba mboka mbongo inachevé. Mbongo wana to saira. Lemba inachevé. To saira ngo pour la jeunesse, pour la réhabiliter ba infrastructure sportive. To zala na matadi bazangi ba place. Terrain baza ko sala tire les a inachevé. Jima il peut aussi. To zali na terrain cardinal Malula. Et Koufa et Beba. Donc, tous les gens place belé au fait de réhabiliter pour la jeunesse nabiso, pour l'encadrement à la jeune. En tout cas, là, je suis déçu. Naza la vie dans côté. Sincèrement, là, je suis déçu. Naro appuyer action en athée. Merci de Yambaki Oabino Armand Mutombo. Anobi Olo Agoki Koloba par rapport à la question nabiso. Maza sportif, il y a solo Oyo ya liboso. On a yoki alobi que oui. Kolanda pays voisin ou akinaki na Paris Saint-Germain. Mais quand je belé à Mosolo ndenge wana ko kende ko pesa Barcelone, aussi on a besoin de Léopard et Téléma. Ba cadet aussi ba Téléma. Mais pona ko zo bango. Pourquoi pas ta ko investir même ata ko la musa ujana. Tous atana bana école de foot. Peut-être la musa ba terrain, nazali na terrain mbujimai. Image nango talibo imawa tant que na honorable Kapinga Kabundi Van totali terrain mbujima imawa vestiaire ezate terrain mobulu soki tokena la province mawa mais yo za ministre ya sport otali taekwondo otali boxe otali karaté otali ba handball même ba sport nyonso mais ça passe na mboka biso ba otia moto ministre ya sport tennis etaniete. Même billard, c'est un sport. Karatéka, c'est un sport. Totuni abiso, mituna, paparma à répondre. Binomoko, nde, beaucoup jugé. Mais au nom, il y a Tokonuapi, Namonamboka, Didier Kikou, Amos Sulubaki, Manix Kimbo, pourquoi pas Voldi Newton. Te souhaiter joyeux anniversaire, Namonamboka, Augustin Kabouya, Mwanabute. L'Obezaraki, journée nae. Biso le to célébrer ango na koyamba Armand Mutombo o azamona ya UDPS biso to za prom na mututé ezala babosa na biso ezala bakipara biso te mais to sali devoir na biso ta que moi n'est pas parent
atalaka para na elenga azate ton de place azate mais mwana esengeli droit ils ont obligé ya ko répondre te souhaiter joyeux anniversaire so di nzambe abatela yo po mukumba eza munene ndenge nini ya ko réfléchir ya komona parti au pouvoir koluka moya aussi ya kozwa ba poste koluka ba poste oyo esengeli parti et vivre bato ba témoigner que na tango na ye atika boy. Merci à Andé Tosukisi intervention na biso. Merci.